auprès de la veuve Mondouéry, artiste comédien décédé le 30 mai dernier. À son arrivée à la résidence du défunt, au quartier Neuf dans la commune d'Endjili, personne n'a su contenir ses larmes. Et prise de compassion, Marie-Olive Limbe Kabila n'a que son cœur et ses bras pour consoler la veuve. Dans sa générosité, il a apporté une diversité des vivres et des pagnes super wax. L'épouse de l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo a toujours été proche des artistes comédiens et de toute la population congolaise. Elle manifeste constamment et toujours son attention. Na bandaka olinga makasi surtout duo ya ye na ebakata bandai kosala nga plaisir makasi lokola nazwaki mwa temps je ne pouvais pas ne pas venir visiter sa famille kopesa pole na mwasi na ye na famille biologique na ye na progéniture na ye bana na ye mpe na groupe na ye mpe lokola parce que ndenge na uti koyebisa yo toza ba passager biso nyonso toza ba passager mutu na ndenge nzambe abongisaki voyage na ye awa na mokili alors bolingo kaka. Marqué par la visite de réconfort de Maman Olive, la famille et les proches de l'artiste comédien Mondouéry se disent très reconnaissants envers cette dame au grand cœur. Bozalaki na biso tango bozalaki na bokonzi utika biso te lelo oyo pe ozo continuer toujours kozala na biso ozo continuer kozala na biso ozo tika biso te. Merci mama na biso nzambe abakisa na o nyonso tu osala ka po na biso te po na bato nyonso tu nzambe asala ya mingi na monde entier na mona mama mokonzi ndenge wana oyo asalisaka bato na motema na kati eza te ke mpona lofundu te na kati vraiment so lelo bao bisusu toza bisika mpena ke lelo ata nalali nanga mobala nanga bakolanda eza mpona mama wana areconnaitre mosala nanga nasali lelo 39 ans tala lelo alandi biso lisusu aza susu te mais azali mpona biso bakomedi azali kaka alandi biso lisusu tala kote toza wapi na quartier Neuf atiki esika na yalalaka ye alandi biso mpona koede kaka batere wana ayebi valeur na biso. Soucieuse d'accompagner dignement ces talentueux artistes vers sa dernière demeure, Marie-Olive Limbe Kabila se retire pendant un moment avec le comité d'organisation en vue de s'imprégner des préparatifs et donner quelques orientations pour le bon déroulement des obsèques. C'est tard dans la soirée que Maman Olive décide de quitter le lieu du deuil. Sa visite de réconfort a été d'un grand apport pour cette famille.